pipi po. Bonne année c'est la raté. Biso toza ba congolais non. Bonne année bandana janvier, décembre, banditi nati. Alors merci beaucoup bande connexion ya réflexion. Tozo senga bino merci matondo bisika bozali. Ya on ba réflexion soki mot ezaka likola merci. Mbele en tout cas toza ngate ko lobango. Merci na ba commentaire na bino. Merci na ko like ba na like au bozo tina ba vidéo. Merci na ko partager ba o bazo zwa makanisi wana to pesi bino merci mingi et puis merci mingi et que n'est pas maman love o yazo pesa biso toujours ba matière to tia na réflexion. Maman love comme le quoi mokondi ya réflexion angola. Alors merci beaucoup bisikana sobozali. Lelo lundi nde tozaka na ba question non ba question na biso de la semaine. Lundi toye na question moko bo oyo mo pepe ezo salama o ezali na Congo tout comme ezalaka déjà mais na bamboka mususu ba accorda kango na bamboka mususu loi etelemaka ke ezalate yango âge nini kozala mwasi na mobali po balana gap ya âge ezaka vraiment combien d'années au moins na 73 abali na mwana 77 moi na 80 abalali na moi na 2001 donc gap ezalaka combien d'années oyo ba tata mebimba ba koko bazo bala ba koko na bango na ba âge tout solo la bandeko po pesa biso réflexion na yo ndeto baka réflexion na yo réflexion nanga réflexion ya bato nyonso comme ça mutu moko kozwa moi un plus na oyo ko partager na boyebi na yo comme ça mutu kozwa moi un plus na oyo pesa alinga ou bien alingite problème te biso réflexion tozora nyonso. Alors tata mobimba koko mobimba 70 ans obali mwana ya 16 ans et longwe 16 ans et commis oh non azane na 18 ans yango pona nini pona mibali basila makasi te pona nini ke nzamba kela mibali mukie basi baleke belé yango yo mutu moko foza na basi 12 13 3 4 eza pasi na mawa pour loi il faut ezala bon moto il faut ezala yo ozo bala bongo okolinga mwana no babale bongo obendeko na yo eloko lingi basala ote kosala moninga te yango réflexion to yoto tuna ezaka âge il faut ezala combien d'années mwasi na mobali ou bien il faut ka mwasi aza mokolo ou bien il faut ka mobali aza mokolo totuni kaka réflexion po makanisi etamboli biso yango toye tolobi to partager na bino po partage na biso ezaka toujours un plus na biso nyonso eza lokola paute ozui ekepa na yo olingi te obeti pa okara. Alors merci to sengi bino merci. Un temps tu m'as rendu intouchable.